ngai nzambe asala ngai pona ko sala pona baninga likambo nyonso soki ezali il faut na ya pour que na meka kotia batu daye bozoyoka kaka kombo na masumu de prendre masumu non mutu akolinga koza kombo masumu daye ba église de réflexion na ke o pasteur papa masumu longola kombo na bia oyebi histoire te ngana zio ko sur base ya histoire na ndo loba na bino invité il faut te préparer na ye émission donc oui à te vandi kaka bon tout ça bon ok tout ça émission na yo pas faut bani te pour préparer na ye émission si génie pour exploiter tant on a outil qu'on soit problème awa ni membre moko ya famille nga o ya telemaki au mona ka batu ba telemaki ezaka na ngambu ya ANTPC na ngambu ya Apelco pona ko luka ko sauver artiste na bango mwana mboka qualité ya kanda ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo oyo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o konsoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele Merci beaucoup, chers chevaliers de la plume de l'association de presse en ligne du Congo, Apelco en sigle. J'espère que nous sommes très heureux tous de vous recevoir en ce lieu. C'est dans le cadre de notre 3 ans d'existence de l'Apelco. Sur ce, je vais commencer par relater l'historique de l'Apelco. L'Apelco, que vous le savez bien, a été créé un certain le 3 septembre 2018 à 0 heure. Je me pose la question en disant c'est le 4 ou le 3 septembre parce que c'était à 0 heure. Bino bapandisa moboye bisabiso nanu le 3 à 0 heure on est à le 4 ou bien le 3. Mais au moins c'est qu'on a retenu le kola likanise banda ki kosolo lama na 23 heures na 0 heure nde to maintenant qui combo ya Apelco. Donc j'ai proposé l'idée. Je crois que j'ai été assisté par l'un des confrères. Oh, on a partagé qui idée na Erwana, c'était Gouloa Mayala. Oh, Yaza Lelo, régisseur, il y a Paul Nord TV. Il y a son excellence Charles Mutamoun que je salue. Et aussi le lendemain, on s'est retrouvé avec quelques concerts. On travaillait avec eux na Congo Suisse parce qu'ils avaient un siège à Congo Suisse. On avait Jemima Ibele, les gros bébés de la presse que je salue aussi. Laetitia Meta, Big Up à toi. Avec notre confrère Garnet, Oya Salaki conception à logo. Nalikani Sinangai, Asai conception à logo et Apelco Nalikani Sinanga. Et sur ce, aujourd'hui, on s'est dit quand même que le monde est dominé par la pandémie à Covid-19. Il n'y a pas moyen, tout ça là quand même fait, tout lié tout mais là ensemble. Néanmoins, on peut organiser quelque chose en question de tout voter qui ensemble, Nabino va chevalier de la pluie, tout organiser conférence de presse où ils ont dénommé partage d'expérience. Et sur ce, on a à ma droite, vous avez vu, nous avons notre aîné, notre papa, résident Masumu de Gwende, Yalaka Yalafu Mwambanza, l'initiateur de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma du Congo. Et aussi aujourd'hui, c'est parmi de grands réalisateurs parce pour réaliser le film, il y a Simon Kimba, on aura des questions sur ça. Et quant à moi, je ne suis pas seul avant que le président Assa l'exposé à parcours Naï. Je suis à ma gauche, j'ai notre confrère Kalingunda que je passe la parole. Ok, merci beaucoup au président Junior pour cette opportunité que tu viens de me donner. En fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Naza, journaliste, surtout.
mais on a vu chance à la période où on a décidé de prendre l'équipe de sous. Néanmoins, c'est juste pour partager l'expérience. Et en plus, quand il y a Bissou, Moko, Nabiso, Oyo, Omoni Liboso, Oazan Liboso, Nabiso, je crois que Batebele Bamona quand même aussi cas. Batebele Batala quand même sous la chance à recevoir en Haïti. Mais na Mokolo Alelo, na 3e anniversaire Nabiso, et na expérience autour de la dose à Panende pour permettre Nabiso Lodi Nabiso Dozala. Moi, surtout dans l'émission, l'émission de théâtre, parce que plus nous posons des questions au monde à cas, parce que Star, nous devons quand même accumuler de vraies sources. L'important, c'est art. Pourquoi art et théâtre et banda wapi et de chance, il y a besoin. Mon corps Azali, moto oyo, a oumeli pe a lembongo, na art. Oya bimi pe libanda na compte ya AP lelo aza na film na monene oyo eza ko cartonné nde tokolinga tomeka mpe kotuna ye mituna na bandeko mosusu ntango tolinga tofungola moi je mpo na baquestion nyonso je sais président Masumu eza avec l'honneur que nous vous recevons nous topartage mpe tos expérience. Vous allez regarder la caméra bamicro nyonso to eza liboso na yo juste pour te faire expliquer. Dis-nous qui est Masumu Ibrende, à Botami Wapi, à Koleli Wapi, est-ce qu'il y a marié, toi a marié, père de combien d'enfants, et carrière et à théâtre naï, il y a Bandakiamo Wapi, et qu'est-ce qui a poussé à Masumu Ibrende à ça la théâtre, et l'initiative il y a pour créer un ITPC, et Outelaye Wapi. Je crois que Oeza dans le point expérience du tête de la Totunayo, et on peut sur le micro pour le bas. Merci. Ok, Ndeko Mbote. D'abord, merci pour l'invitation. Comme on a Ndungi Mambim, nazalaka na prénom ya Mindele, mais depuis na comprenant qui malgré na retard que Mindele bazwaka ba prénom la bisoté. Donc nga pe na kozwa prénom na bango te. Donc prénom na nga we ba Mindele na longola ngo po Mindele bayaka na esprit na bango ya kolakisa ke makambo ya bango nde eleki ya biso. Ba coutume ya bango yango nde eleki ya biso. Alors soki ndenge tubandi ko comprendre muke na bi na longoli yango na tikali na Ndungi Mambimbi. Parce que biso en tant que Bantu Bakombo na biso ezalaka na centre. Mais c'est bien vu comme il y a André. Oh, qu'est-ce que ça na mboka na bito bakoko na ngai, qu'est-ce que ça a à voir? Rien du tout. Mais Ndungi Mambimbi, Ndungi vainqueur, Mambimbi, il y a pas de situation, il y a pas assez. Donc c'est dit que quelle que soit la situation, donc il faut que Bunda pour trouver une solution. Donc comme on a vu ces sens nango. Alors on a malheureusement ndenge tozolinga pe kobunda nango mais ba mususu bazoya na ba église place pour sambela ba église presque mingi pe oyo ezouté pa ba Mindele konga moko na za catholique mais soki na bani kotala pe nazomona koto yo bon. Donc église et oze uta kuna nde bazoya koyebisa biso kombo na yo soki eza mampasi na kiluba mampasi ne Makenga. Donc si on peut si moi non comment passer à partir de la maternité pour on a pasteur il faut ça la prière même il y a une semaine l'homme la combo na pour moi na comment passer comment passe na passe. Que biso ba bantu si on peut si moi na yo comment passer et sans c'est quoi ou t'es belé au cause na moi si na yo vous en avez bien. Et puis, bon, parfois on appelle Zemi, Bandi, 4e mois, 5e mois, na boulot, ma camouille très très bien. Mais vers 6e, 7e mois, oh, va commencer la congé technique. Dans le zongi nandaku, avantage au bazaro pe sabino wana, oh, soins médicaux, oh, banini, ils ont sauté. Alors, Zemi, bon moko bo. Oui, bien, Zemi ndenge za la fantaisie.
aikomi madame akina hôpital tikombongo ndenge nini mais mwana ngo pe ndenge nini banda kaka nazwi congé technique kobela na kobela tango azobotama bakeboye boni aboti malamu mwana oyo pasi tomoni mpona ye mampasi donc eza lokola calendrier eza lokola histoire mutu nyonso ntango koya mampasi alors oyo azalaki mpe na période wana koloba di lero wana kutunga nazalaka soki wapi kuna nazalaki na 12 ans wana peut-être mutu yango akomi na soki aza mpe mama to tata akomi na ba 45 ans peut-être yo mutu okomi mokolo boye oyebi ke baparent na yo mpasi moko bamonaka donc ezotokana l'histoire alors na ndenge ya aliénation mentale ndenge baeglise bazoya kolinga kolongola biso esprit tozala kibomutu na biso ya kibantu bazotira biso keza diabolique alors soki ekotino na motema okolinga kutu te koyoka mapasi nini yango tolobaka soki eza ndenge wana topesa bana nyonso mvuama moko azali awo mpo biso sikoyo mfuama donc balabala nyonso mvuama sali pas langue na bino soki na kiswahili mvuama mpe botia yango mvuama comme ça au moins après 10 ans tala bariche na bautula me ndenge nini RDC yango vraiment bariche kasi bapesa bana nyonso bamvuama donc mpo elandaka mpo biso tolobaka ndenge wana te kela non le non ezalaka la circonstance, le sens nango selon ndenge. Donc entre parenthèses, je m'appelle Ndungi Mambimbi. Mais tant que komi ko sala comme ba théâtre, la télévision na groupe Salongo. So que na groupe Salongo, il faut au longo la combo na yo. À part peut-être soit combo moko bon ndenge ezalaka omekio mais neti kaka de moko ozobaele mais soit yo moko luki mais mingi dès que tu arrives bakolukila okombo mais yo moko mpe okoki koloba nga lokola na ye boye moto asika kombo na nga boye alo nga sikoyo toutaki na ina mpo natanga na ina nasala gradué na ina nasala licence na ina ntango toye na groupe Salongo stage tozalaki biso mibale na moninga na ngai Kakusa Buluduka akomaki directeur commercial tobandaki na ye mokolo moko oye atikaki na ye après makambo ya théâtre akoti na makambo na direction commerciale et puis aye okoma mpe directeur commercial ye akendeki je crois un jour avant ngai oleki tokende biso mibale ye ake moto ya liboso ntango akomi na groupe Salongo boye na répétition bato bazotala ye kaka boye baprodi bazotala ye nani wana bazotala ye bainga oyo bazalaki liboso wana abi yo ye alobi d'abord je me présente papa komo na ngai Elembo bazotala na kuna nayebi te nini yango no de yo Elembo te yo komo na masumu te ngai komo na ngai Elembo na poni oh non masumu non esali neti badiscussion tanga na komi naekuta nini yango bazoswani no kombo moko babimisi kuna masumu bapesi ye me ye alingi na ye yango te ali basali semblant nga nayoki kaka te nga sikoyo nani nazwi kombo te vandi kaka babandi ye mpe répétition wana mpo ye ayaki un jour avant nga ntango kaka bimi boye moto akojoue na ye yoka semblant allez masumu dibisango boni ekomi non répété nga alobi bon namoni nazocomprendre te opesanga kombo wana ya masumu ye atikala na kombo na ye Elembo comme ça au moins climat ezala tranquille climat nazwa kombo ya masumu donc na régla problème wana epuis atikalaki Elembo et akontinuaki moke epuis ndenge nalobi biso totikalaki na direction de programme ya télévision yango wana na banosala théâtre mpe nayekolaki réalisation mpe production ya baémission na télévision na bano kosala une des émissions qui était très bien suivie avant journal télévisé tous les jours baza kobenga ngo biso na biso nazosala ngo na marionnette moko nga mutu namonanaka te
mais nazo loba ba makambo ya grave. Émission moko très suivie. Nazo ko ça la émission Bisakongi. Nazo ko ça l'émission avant scène pour na bato de théâtre. Nazo ça la émission moko ce soir. Donc là, j'étais producteur, réalisateur. Nazo ça la na réalisation il y a antenne. Il y a pendant que ma émission est sur les cas. Nazo ça la chef de plateau dans ma émission Kin Kies variété samedi soir. Donc on peut se présenter tantôt qu'à Yumbibeya mais réalisateur Diambo Kumbasi. Donc voilà sikoyo en même temps nazana kati ya groupe salon. Tant que ça là idéologie pe na groupe salongo oko kangama na rôle mon côté ola takabila mba wana elobelika ka wana tout lelo oza docteur ça là il faut ola kisa ndenge docteur bazalaka lobi kuna oza domestique ça là il faut rôle na yo domestique lobi kuna oza sukinani ba rôle nyonso tout yango et ça là que ndenge tozo changer ba rôle na komi de Brendé, na komi de la Pente, na komi Mekao Kangama, na do ba combo et belé selon ba rôle on a joué. Donc voilà, wana sikoyo étape nous aki nango na niveau ya groupe Salongo. To sali ba pièce et belé mais biso tant toye ko banda batu bazaki na succès makasi mais maintenant ebanda ko kita o biso babenga biso o sala na maboke ezali kombo ya mutu o esempozaki na groupe na bango po ezali tika mutu moko ake na groupe mo balobi di papa to sala groupe na biso tout yaka o yepi aye mais na ndenga ka boye kombo groupe yango mbala moko soki ndenge nini ekomi kombo na ye groupe eza ye te mais kombo ekomi ya ye et puis izwi nyonso tout oh bato basalaka maboke donc kombo maboke ezalaki nde acteur moko mais bango baza kosala kaka na radio vers la fin nde bayaki na télévision mais radio na kini ezalaki jour bango bazoleka et l'autre est obligé de ba TV zalaka te au moins partout ba famille nyonso mapango nyonso ba sombi radio moko ezaki ya bleu baza obe ngo tous les yo au moins ba bazolanda donc bozolanda histoire mais bozomona bato ngo ndenge bazotambola ndenge to bozo imaginer succès makasi président Mobutu ayamba bango plusieurs fois après ça bango bandako na matete kuna donc beaucoup d'avantages donc ça là succès biso tant toyena Chitengesana pour na sala maintenant groupe mais ezala ya télévision donc biso to bandi la télévision parce que après bamaboke groupe Nzoipe yaki ko bakisama ya radio na ba papa Nsakala ba surtout ba maman Pembele ba kombo kamwa ibele donc bango ba ko ça net kaka ba kitana na place ya groupe maboke alors groupe Salongo et continue nango to sali ba to tamboli un peu partout to joua plus de 2 fois devant le président Mobutu na Kinshasa na Guadeloupe un peu partout na Lisala to vanda na président Mobutu boye vraiment boye na salon na ye kobanda 22h qui 3h du matin donc to vandi ko mela ko sakana ko blaguer donc na président de la République mais donc on dit matin donc ça na sala ba résumé kaka donc ils ont en même temps ba souvenir oyo tout zala nango mais groupe Salongo ezalaki kaka pona koleka na télévision
mais or biso na ina toyekoli mpe mingi ya kojouer na scène neti place wana kuna. En tout cas bino boye wana ozomona biso tozojouer kuna donc côté lango tosala makambo ebele baexercice ya bavoix comment dominer public comment voix na yo fait comment kuna différence ozojouer na caméra na ndenge kozouer kuna bajeu mouvement du corps ozala ndenge moko te po kuna eza mosika na bato me na télévision caméra eza nango kaka awa so na alobi kaka yaka boye omoni na yo me kuna soki olobi yaka boye moto ase kuna amona neti kaka eloko moko eza donc tout ça alobi so loko toyekolaka ngo ngabi c'est pas possible elengi ya kozala na public eza ndenge mosusu na kosala bokika site moko na ndako moko boye o ndako maison masumu paf caméra action papa Ozo imaginer public. Ozo imaginer les publics. Mais voilà, on a déjà dans 1900 pour na kota ki na groupe Salongo na 1900 malheureusement na évité tout Zalaka 1976. La kota na groupe Salongo 1976. Mais tout comme en 1988, nous sommes et là, comme non, même si vous continuez à dire ça, Ngai na lingina sala groupe na Ngai. Pour na lingina bana qui nous jouaka un peu partout dans la salle, tout ça, pas autorisé. Donc, Nazali, la personne rare. O azalaki na groupe Salongo mais azana groupe na ye donc masomo de prendre nazali parmi les personnes rares o basala ba groupe à part groupe Salongo parce que dans groupe Salongo ezalaki ba groupe ezalaki te tozaki na groupe tozaki na minzoto wela parce que la musique na théâtre mélangé mais pas troupe o ezali a privé ezala quitté donc nga nazali parmi si pas le premier ou le deuxième je ne sais pas mais en tout cas parmi bato liboso basala ki ba groupe privé théâtre plus de banda en 1988 à partir de wana il permettait kinga na kenda pour jouer un peu partout na kenda tena ba Rwanda na ba Gisenyi tout ça parce que j'étais un peu libre par rapport à Ndenge to Zalaki wana. Alors maintenant, Tofandi, to Zalaki na association bazako bengango Fédération nationale du théâtre. Tango biso to uti na ina na lobi na bino ke ba groupe Zalaki te. Ba groupe yo Zalaki pour ça, Libanda, il y a français. Parce que le théâtre classique, il y a français kaka. Or, théâtre français, il y a beaucoup soit même 3 mois pour mémoriser le texte. Oh, mon va comment, mon délai va comment, il y a une répétition, 3 mois. Ce qui est si maintenant, Bobandine va production. Lundi, vous avez bandal, lundi, au fond, beaucoup répéter sur le pied, c'est mon souté. Ce qui fait que ceux qui vont tourner, si vous avez pour que vous répétez, mon sous. Donc, ils ont la Fédération nationale du théâtre. Quand vous avez bandawana, nga, nazalaki président, mais tout ça, un coordonnateur pour la ville à Kinshasa. Donc, nous avons qui coordonnateur, il y a FENAT, il y a ville, il y a Kinshasa. Nous avons un concours, il y a théâtre. Si vous avez un bodo, un bombo fifi, un ébélé, un bima, c'est grâce à un concours, on a ça. Je vous ai c'est à partir de là. Mais oui, garçon, c'est terrible. Mais mbala moko tolobi DG tozo recommander bino ba garçon moko tomoni bango parce na talent donc à part talent inné
mais ceux qui va koki ko bat ça peut ba théorie scientifique et nous allons bien yangwana ba nyonso ba kendeki na ina. Alors maintenant tant que comme que na sali groupe biso il y a français té et comme il y a théâtre populaire c'est-à-dire que théâtre bazo sala na munoko oyo un plus grand nombre bazo comprendre et puis bazo sala sur base pas nécessairement il y a texte mutumo wa comment mais sur base il y a scénario il y a idée moko epesami scénario et salemi et puis basali distribution ba rôle ba répéter mais metteur en scène azana rôle moko makasi pour abana ko censurer abana ko orienter même maloba script peut azana rôle moko très important parce que tant bozo créer il y a un théâtre populaire il faut que ça ait esprit à créativité nyonso ba koloba na yote yonde o ko proposer na metteur en scène ah c'est bon du script noter phrase wana ce qui fait que ce que vous répétez et côté le bino jour où que nous présenter la phrase nyonso peut-être le bima mais idée générale presque dans certaines phrases oh ils allaient que kobosa na yango te et ko bima kuna. Donc théâtre populaire yango wana et puis théâtre populaire la théâtre classique bon on a parfois vous pouvez préparer pièce moko et ça là en 1800 et ça là en 1900 théâtre populaire yango wana. Alors il n'a pas tant de aussi ça jury na biso pe balobaki ah mais yo vous avez un sens pour improvisation mais na théâtre populaire yo koki dans la to bandi pe yango na pe na keneki na groupe salon parce qu'ils ont là qui déjà yangonde différence kaka groupe salon c'était pour la télévision alors yango na sala ki groupe na ngai pour que to banda pe ko et tant salami ba groupe bandi ko bima moko na moni pe tiens tendance na biso oyo iso pesa on a maintenant eu l'idée non il faut et l'autre pesa comme casse ils a unité l'unité renfort et fait vaincre so vous allez disanga vous allez très macasse mais so vous allez na yo kaka ngana ibi mvoma banakala ça très fort mais quand je le retrouve ici je suis très content c'est dire qu'il comprend que kozala na lisanga ezalaka toujours malamu que ozala yo moko gang kuna bazolo bagang et ça qui est égoïste et tout ça et puis c'est comme on peut motikate et tosali ATITP association de théâtre non de troupes indépendantes du théâtre populaire donc association de troupes indépendantes donc la troupe ils ont que baza ba troupe ya l'état te honnête banzoi oh banan ba futa ba ngona RTNC non ils ont ba troupe moko ya ba particulier bazo débrouiller na bango tout et to bandaki nango to bandi leur wana tam to bandi makambo ya kokende ko sala o ba série télévisée même que du groupe salongo ya zo sala ba télé dramatique donc théâtre mais à la télévision alba série tant biso to bandi ko sala ba série oh mais oyo toujours soit pas vers le cinéma donc association na biso et loko wana cinéma il faut kanga mape na kati wana parce que à part que nous jouer na ba cité tout to bandi ko sala biloko ezoleka na télévision ou apport ya caméra changement ba site ba trucage ba nini ekomi donc to suis pas na cinéma mbala moko ATITP to sangana ki na salle biso to sali sikoyo ANTPC Association nationale de théâtre populaire et cinéma to sangana théâtre populaire mais to bakisi na cinéma yangonde et comment ti lelo to bandaki na bon bino pe lokola bokulina kobota ma nokite
tant que tozobanda na ba 2000 wana na éviter ce qui ba bobisata tozobunda bino bozoboya kobotama bozoya kokuta bafo bozoya kobude biloko bozoya kokuta tomoni lipanse donc ebandi kala ba difficulté mutu na mutu aye na monde même bino ndenge boza wana mutu na mutu aye na ndenge na ye auti na éducation na ye na famille na ye ou bien na banoko ba mama ou bien epa ba koko donc comportement ya mutu na mutu kozala différent et soki bato bayebani oleki na balabala bazota masumu de brende yo mutu evimbi donc on dirait okanaka te na vie na yo ke okoki kokoma ndenge wana. Or que même si aucune formation quelque part, ça a déjà tu peux devenir beau. Mais ceux qui ont mon yango, on y peut ça na négativité, zonga chaque fois nanzela pour que comportement na yo na elobeli na yo kolata na yo makamunyoso et choquer public te et choquer population te. Omoni donc nyonso wana bozana ba star tout ce n'est pas facile. Mais nous essayons quand même petit à petit, malembe, pour que tout comment. Alors je voudrais terminer pour. Sinon, on va continuer pour les bâtiments. En bref, c'est là, en bref, Ngai, Nzambe asala Ngai, Ponako, Sala Pona Baninga. likambo nyonso soki ezali il faut na ya pour que na meka kotia batu daye bozoyoka kaka kombo na masumu de brende masumu non mutu akolinga koza kombo masumu daye ba église de réflexion na ke pasteur papa masumu longola kombo wana kabla oyebi histoire te ngana zio ko sur base ya histoire na ndolo bana bino c'est une histoire soki na longoli yango histoire baby je dois rester avec donc nga basala ngai pour na ko sangisa ko résoudre les problèmes dans l'ensemble na ina donc totangaki na ina nazalaki président ya ba étudiant pendant 2 ans kozala président ba étudiant eza pasi moko mais naza kozala lokola naza na gouvernement nanga naza na ministre nanga chargé finance ba nini tout ça donc gouvernement donc mokonzi soko ke ba pa ba prof oyo koloba eza yango soko lobi boye soko ba étudier baza na grève tout ça yonde ba koya kozwa na bato aner yo ndenge nini kuna tout ça donc ba responsabilité yo na lobi na bino que fédération nationale de théâtre dans les bandits nazaki président ya ville Kinshasa na tika soko bokutani même na bato akala botuna kaka ba koyebisa bino président Basumo non et tant que tout monde que non ba groupe comme kobota ma tokozala un peu to sali ngomba oyo ya biso ndenge ezali dilelo donc voilà en bref mais la vie privée je suis père de famille naza Koko et na bamisala to sala ndenge na mutu koloba nazalaka responsable na représentant qui poto banda makambo kala dans tout ça qui na fédération nationale de théâtre na représentant qui ba artiste comédien na conférence nationale souveraine où ils ont parlé du peuple ba sangisa ki ba tout ko ba kende tango mubutu amoni ke ba komo loba trop à lobby il faut faire ça consultation populaire il faut aller dans la province nyonso un peu ndenge président Fachi na premier ministre avant banda avant basala union sacrée tout ça ba bengi sakite ba représentant ba dessin ya ba nini biso ba bengi sakite biso na en tant que ba comédien pour tout ça paix makanisi na biso donc les rwana na consultation populaire l'air Mobutu blague zate siko yota ba okeno lo banini que yo Mobutu bobo on va mbata no net blague mais il faut avoir le courage ceux qui posent na batata na bino ya ba période ya ba biso wana botuna kaka papa est-ce que oyoka sango ya masumu akoyebisa yo oyo ba risque tozwa kuna tango makambo chaque le 24 juin Mobutu azako sala meeting na Kinkole sobo ke na Kinkole bomona na place wana en face ya maison communale
Les arrosés à la plein. Donc, meeting populaire chaque le 24 juin. Le 24 juin 1988, nous avons Zalaki IP, na compte ya RTNC. Mobutu azoloba bato ebele batondi nazalaki na nsima kuna naosalaka boye nasalaka loboko Mobutu azalaki kuna miso na ye vraiment ya baaigle abi nazomona loboko moko kuna akolo sécurité papa sécurité Mobutu kondima te dotango fuzofanda wana bato ebele baza wana mpe ya sécurité ntango balobi kaka loboko wana na comprendre zela ikomi fufungwa na ndenge do bango tina koyo na mati bole ya oui abi no président makambo ozoloba wana eza nango bien mais chaque fois que toyaka awa ozongelaka yango kaka mais ozongelaka yango pourquoi c'est parce que mibeko ezwamaka ezalaka malamu suivi nde ezalaka te dernièrement tant que Zaki na premier ministre na président de la République na yebisaki abi tant que vous avez mibeko banini tout ça c'est bon mais suivi ce qui est athée pour mon année kaka yango makambo esala pour bandelo basu décision ya bien lelo paf un jour deux ko banga na yote yango na mona mesu ba bengani batu na balabala omona boko tsa biloko na bino après 4 jours on est ba tondi na bango pourquoi maladie wana non suivi oyo nga nalobaka banda kala depuis Mobutu ti sikoyo continue kaka etant tosilisi wana bato bazoloba yo osali président république remarque en direct ya radio na télévision balandi monde mobimba mutu moko tozalaka na ye azalaka très célèbre na radio Mateta Kanda abi nanga du petit kozela kutu te nini zwa kare omikendela na yo mais makambo nyonso wana na sala wana po lelo soki na oyoki boto nga naza combattant tout ça osano mosika soki wapi ozolobela kuna wapi tout ça biso toriska bafi na biso Mobutu blague eza te e résultat nango balongolanga na RTNC sans raison le 16 août 1990 nakekaka na ntongo wa bazoluka na direction générale paf à partir ya lelo tolongoli ye toluki me ah non ministre bayebisaki ye na likolo tout ça longwaki nzela moko tozalaki 5 oyokaka moto alobaka na RFI Muzembe Kamanda balongolaki biso jour putu bidwaya siko nayebi te balongolaki tozalaki 3 ou 4 boye donc bazwi biso donc na likolo donc nalongwa mosala mpo nazolobela makambo ngasiko namoni bato tokende marche soki toke marche bomona mpasi ya pamba ozosala bato wana ntango bakokoma wana baokipe kutu bino te okufa na yo pamba ngai nayebisaka bato tala bajeune kokende na marche te eza mpasi bokufa na bino pamba biso ntango tozosala banini yango mpe nayoka ndenge nauta koloba wana oyoka na poto na partout babikili soki wapi meme awa biso omona soki olandi na radio otala motu moko boye il peut s'offrir un peu président, il peut s'offrir ministre, tout ça. On va payer un balabala, donc vraiment démocratie et côté. Pour plus de temps, ça, on coupe à Mogozanango, et puis ce qu'on a beaucoup fait pas, beaucoup fait pas. Mais tout ça, alors que nous n'étions personnellement dans ce Sawana, ma camonio, soit les salaki que. Nazala na facile tout ça. Nous on engage dans la Suisse. Bon mon temps tant ça là ba les rona tout ça là ba DVD. Ba DVD tout ça qu'on soit nango mbongo kamwa ebele. Épisode moko $5,000 sur ba kakoli $4,500. Chabani record que nous tout là Chabani record parmi les producteurs. Si Koyo est comme une ligne, Tabac, mais biso, ce qu'on peut se à 1500, tu ça même 3 ou 4 épisodes. 4 épisodes, dans 1500. Bouyako, paf, 1500. Nous sommes biso à 6 épisodes, attends 1000. Il y a un second moni, tu comment les loyaux. 30 épisodes, $20. Avec $500, bon, papier ça n'a
30 comédiens, les grands comédiens. Comment ndenge ko sil sa valeur ya musala parce que tout moko bazoya pembeni ba yebi valeur na ngote so bino moko plus valeur na musala na bino te ba ko so bino yanga ko ma sumu to mona ke banzonzi o liboso di to sa ko sala pour to sala ka réunion na ANTPC na salle biso to yokani biso nyonso to mi pesa discipline lokola ba producteur ba ko sala toujours besoin na biso. Alors tout ça, la rôle principal, les rois Tolbaki, signé $1000. Rôle secondaire, $800. Figurant, $250. Paf, Tolobi, oyo, comme un ministère, tout. Producteur, mon bazar na poto alinga ya, ami yebela ke ngano kona nazo kende, ko la production ba biloko na ba théâtre. Acteur principal akutaka $1000. Mais ce qu'on a eu ko battre mais dis-moi, Amiébeli que ça 1000. Mais malgré cela, tu es comme acteur principal, va payer $100. Donc, Tobunda qui n'a un peu, dans le sens où on a, mais malheureusement, bon, personnellement, ce que même au moins, la séquence, parfois, on commence parfois même à utiliser la musique, tout ça, mais je pose ma condition na ngai. Ce qui est je préfère na vendre na ngai que le monde et puis quand on a besoin de me rencontrer vous avez ça na souci na banzala ba dire je préfère ne rien faire. Donc biso mo onde to ko ça valeur na musala biso. Merci beaucoup de fêter les présidents pour exposer na nous sommes présumés. Oh, président les gars bakisa ya mukela. Kona za wolo blama kama kukele na poto. Poto za mboka lokola kaka mboka nyonso bande kona biso pe mingi bakei kuna. Nous espérons que bazo se débrouiller combattre yo comme combattant wa buketu ngai mutu na mutazaka na nini na ite. Moi j'ai lutté ici tout. Mais na ndenge ponga na yekola pe so période na biso même bato ba kolanda biso ba yebi mutu mo bazo ko benga maître Kinkela. Maître Kinkela azali parmi les meilleurs politiciens. Donc idéologie ko yekola. Ya ko yekola. Ba ya ko ba to so mona fina ye mobimba ko protester na ko protester. So ba soutenir mutu wana bazo ba monika mutango comme boye si do biso bena to ko kika na ndenge ni ba luki din musu ko ba non. Ça y est ça madame. Alors na kendeki pona bandaki dengo na bosani makambo ba cassette wana ndenge na bandaki yango mingi babana ko sala ngona poto finalement awa ezoye bana lisusu te omona mutavandi na ye awa alandi kaka na télévision azui groupe salongo azui ski groupe nini azui groupe nini batu pe ya awa comme toujours bakotini la ndeko na bango André Michel tout ça Michel kuna abimisi pe ba DVD et puis azoteka na ye yo mutu ozaka boma nzote wa nzala mais ye azotonga pe kamonda kuna ye kuna abali na epe kuna akundi pe tata na ye sur base ya piraterie oya money passe te alors ngai yawa na ndenge ya ANTPC na kendeki na Belgique France Allemagne toke na ambassade kuna bino pe ngabi tala ba pesi ngai 12 jours tala visa ya 12 jours na ke afana kende wana ngabi d'abord poto libangi sangate nazo kende po total un peu ba garçon bazo sala biso ba makambo wana pourquoi et puis bisika nini tout ça bazo sala ba bloc wana na Kabuli 4 jours na France 4 jours na Belgique 4 jours na Allemagne na ke na moni pe na moni ici dans la scène mabele boyo tala ba cassette na ba mur tout ça ba machine oyo so sala ba duplication wana tout ça tant on a kokisi le 13e jour tant on a moni pe makambo na kenelaki et puis na tamboli na kutana na ba mista na zomo na bango mais yo sala nini on course au doit sala na loko ngote wana tika yeka ka voilà mais pas na bango ba yebi te gazalia wa kula ye bonene ya kraka na tika wala ayi wana sala ba pepa ya sala ye kuna sala ndenge ni na yebi à peu près alors na tu peux conclusion poto ezali oza na temps oye otamboli
ndenge kaka biso ozalaka ozwi temps okenda maluku dimanche moko boye oyi kozonga nao neti nafandaka nga na selema oyi ozongi no na selema jour wana olingi nini oke soki wapi kuna me kokende kofanda soki babayele yo oloba me nzambe vraiment quelle malédiction donc kende kozonga kende 13e jour donc nazongi na aéroport bato bazoganga masumu yo vraiment oza tina te ozongi mpona nini natuni bango nafanda kuna mpona nini mpo nga nafandaka nde awa et je suis rentré donc soki nakende bamindele mpe bakomona nga série balobi tala oyo vraiment nafa. Merci beaucoup, c'était là le président Massoumou na exposé nae. Tozo Koba Kakato Koba, président Massoumou n'est pas seul. On a aussi à sa droite là-bas, Tozana Nekonabiso Moko. Il va aussi faire un petit bémol. Il y a un président, il y a une TPC, il y a Lukunga. Il est aussi confrère, membre aussi à Pelko. Donc là, son père est là. Alors, il fait quand même un petit bémol à ta présentation pour il va sous davantage. Tu honorable pour Azapé candidat malheureux comme son père. Candidat malheureux, donc à vous, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, nga kombo nangai ndenge papa lobi. Vraiment tobotami na tango na authenticité. Biso ba prénom yeba na gate. Ba prénom yeba nga ba prénom na uto bango il y a 7 ans ou 8 ans. Et tango so maman nga benga Joseph. Et comment on a bâti moi wana? Joseph Corneille nde kombo na bâti moi. Baninga na kolina bango et son otambo na nzela na yika muta benga ekombo. Je comprends que moninga moko na kolina ye. Donc vraiment nanga ngwana ekombo kombo mangoto. Donc comme nanga soki na même bisika na kina ba kombo no mulai pona nini? Kombo nanga ekombo mangoto ne makila eno. Alors eza kombo moko ebakisama neti ne makila eno ebakisama par rapport na rataka diplôme d'état 2 fois. Alors inspecteur moko isanga yi peut-être ba ngi mo ezali au signifier kombo na yo ndena bakisa kombo ya mama na ngai ne makila. Voilà. Nazali membre à NTPC naza moko pe ya ba conseiller à président Massoumou nazali chargé à relation avec ba association na ba groupe na kati ya NTPC et puis président ya NTPC dans notre bureau provisoire parce que na ngai na aidé à NTPC national qui na sala qui na niveau ya Lukunga pe association ezala peut-être après élection ko salima mutu so ko ko zongo sima na ngai voilà na zapi moko na bino na kati ya Pelko tozala na bino donc na kati ya Pelko aza parmi oyo so toute contribution. Donc avant 3 personnes va payer ça, il y a des GCAP ici. Voilà. Donc on ne va pas dire on a Nadia GD quand même félicitations. Voilà, il faut te féliciter. Avant 3-4 personnes va payer ça, on a Nadia déjà va s'acquitter à Nango. Nous avons aussi notre concert Nadia GB. Nadia GB, je crois que le président a fait son exposé. Avant que tu payes ça va Ninga, parce qu'on aura les séries de questions, il y a 3 pour préparer à questionnaire à Bino. Nadia, quand même, tu as un mot. Si vous avez une question par rapport à tout ce que le président dit, vous posez question. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour papa Massoumou. Vous êtes présenté quand même dans la chaîne Baïba. Voilà. Vous avez promotion chaîne. Je suis Nadia GB, journaliste sur Maëlle TV et Doxy TV, c'est ma propre chaîne, et Masakidi TV. Voilà. J'aimerais poser une question à papa Massoumou directement. Je peux commencer, papa Junior? Voilà. Papa Massoumou, je vous ai très bien suivi. Vous avez épinglé quelque chose de très important. Depuis que, hormis théâtre, aux alarapés journalistes, parce que vous étiez en train de présenter des émissions. Et ça qui émission mon côté, et ça qui émission est belle. Alors, pour revenir à ma question, vous avez dit émission nayo, émission nayo, et ça qui vraiment suivi. Donc, ce qui émission, ça qui suivi parce que Batou Bapé, ça qui a chance, opportunité, il y a Royo Kayo, Moussou peut me dire yamba bango na plateau nayo. Alors, ma question est celle-ci. Papa Massoumou, alingara vraiment ba émission té, surtout il y a internet. Il y a télé dans nous pays à la rarement.
mais mingi ba émission ya internet papa masumu alinga ngote. Or to yebi que internet lelo et elongoli vraiment chômage na bato ebele parce que na télévision et comme qui oyi pe aussi sa classe OK na TV ba poser ba conditions o ezo correspondre te na ba te pour ça qui na ba université ozwa ki temps ya kotanga ebele mais OK na chaîne moko ya télévision ba poser ba conditions o eko permettre vraiment te que na sala na télévision internet et koya. Mais papa masumu pourquoi au pesaka biso ba journaliste opportunité ya koyamba yo na plateau na biso te? Voilà ma question. Bon, merci. Abosane Koyeb Sabino que na zalaki professeur de français histoire na lycée Toyokana. J'ai ça pendant 5 ans. Mais ngonga moko ekomaki kosangisa théâtre na kotangisa surtout école ba ma sœur okoki maté. Il faut zala et petit à petit ekomaki incompatible. Moi surtout il y a una qui mise en disponibilité na tikaki pour qu'un jour ce qui na lingaki kozonga na koyo kozonga. Na bosana pe koyeb sabino ki na délégation syndicale ya ba enseignant ya Kasavu. Donc n'explique à quoi qu'il faut qu'on s'en batte. Makambo internet, je crois que on a un producteur, réalisateur na RTNC. Invité, il faut te préparer na une émission. Donc oui, tout ça, ok, tout ça émission na yo, pas faut bannir, vous préparez na yé émission si génie pour exploiter. Alors vous préparez pour dire ah mais aux questions par exemple on trouve que ça a un impact sur parce que ça va schéma et yébani boyebi de quoi vous allez parler. Yami balé. Nga tout ce qui est polémique ne m'intéresse pas. Ce qui fait que na ko sala 10 ans na ko leka na la télévision na ko tika na ko lobela makama mutu parce que ça ne m'intéresse pas. Na ko na sala makambo belé ko sala. Alors place wana kamo attention wana olina tiango na makambo na ngai na tiango ko na makambo mutu. Ah non. Je préfère que na lobela o ya ngai. Donc il faut retenir que moi je suis disponible mais pour des sujets où ils allaient quand même que d'abord, comment on appelle ça? Makambo kilo yengete. Tout ça, les locaux pour kilo yengete. Nana lingaka, surtout yé. Tout ça, il y a une émission. Nana lingaka pour na batu, mitu et salaka. Pas batu kilo yenge, non. Donc, Vandi, président de la République, ce qui a eu l'occasion, pas le Blanine. Premier ministre, Moutabilanga, étudiant, tout ça, Bangunioso, papa Nabana. Na maman, bavandi balandi, babi ah, mais on vient d'apprendre quelque chose, hein. Na makambo ya utiko lobawana, c'était ça. Mais ngana ko sala teke lo yenge, on dit lobi ba loba ikutu ke yo, oyiba kambongo ya matanga ya nini tout ça. Rien du tout. Na kipa ka kutu tena ki. Mais ce qui est comme exagéré maintenant ba comme exagéré et les gens maintenant ba comme ko loba yo pe quand même. C'est quand même tout tala wo kuna makambo zo lobawana. Est-ce que vraiment il y a ko loba na yo pe tala wo? C'est vrai. Maintenant, il y a un système de funda dans le tribunal. Le tribunal n'a pas de malgré ça, il y a avocat, tout ça, mais ça est lengi. Il y a d'abord évité. On a la preuve de mon côté, mais pour qu'il y ait contre Moutuboye, ce qui est comme mon talent, c'est télé, voilà. Dans le comité, toujours pour ça, alors, ça me l'a dit que conclusion ça, madame, pour y avoir 2 ou 3 personnes, vous avez déjà dans ma cara. Merci beaucoup. C'était là la question de Nadia GB. Qui d'autre? Président, s'il vous plaît. Oui. Papa m'a pas trop bien répondu, s'il vous plaît, papa. J'espère que la question est vraiment claire. Au lobby, que émission polémique au Lingarangote, parce que vous avez des choses, il y a pour transmettre Bisso. Mais moi je pense que... Oui, il y a une émission non préparée. Moi je pense que Bisso Nyo Sotozawa, tout ça, la émission polémique, ça c'est un. Et deuxièmement,
il serait mieux, ce qui est au Bengio par exemple, que papa, je vais faire une émission avec vous. Pourquoi ne pas nous dire que voilà, viens Tokutana, on prépare d'abord l'émission et puis même une semaine avant, tu as eu le temps de préparer l'émission, après tu as ça l'émission. Mais yo ça direct, le quoi mon Congo Tembalamako, non. Excusez-moi. Président Zawana, je vais beaucoup plus collaborer avec lui. Ce qui est à Bengisingana, on dit telle demoiselle, tel monsieur, tout ça. Ah non, il y a en tout cas problème exacté, comme ça au moins. Hein? Mais sinon, problème exact. Merci beaucoup, papa. Merci. Oui, Kalanga Judith, on s'est présenté dans la chaîne pour Baye Bango. Pour ça, il faut que vous batumi bale moko kutu elongina ye monani ka mwa mikolo kaka ye moko président Masumu nda yebana tozali komona mwa mikolo yo CG Oxygène na ye moko bongo comme association tozaka na bato ebele biso moko toyebi totambola na kati ya association toyebi ndenge tozala basitile wana po efanda mpenza na kombo ya association bamisusu wana bazali wapi papa kutuna na ngai ya mutuna na ngai ya mibale ezali ya solo papa alobi ete bao bazali koleka na bémission ya bapolémike bao bazali koleka na bémission ya kotouche ba vie privée ya baninga bafungoli porte ya leta na porte ya prison ezala epai na bango kasi mutuna ezali président ye moko auti koloba bapasi oyo baakomona na mosala baakosala ya biana soki lelo ndeko na yo oyo bosaka nde mosala moko atuki yo kasi azali na mbongo te omemi ye na maboko ya leta akomi kosamba bakangi ye yo antanke mokonzi na bango eloko nini oyo okozwa lokola leson po opesi ye parce que si ce n'est pas kosouffrir ye ezali jika télévision jikitikala na je vous remercie. Oui, président, première question à lobby par rapport à comité directeur nayo. Amonaka yo na oxygène de beau chapeauté ba misua bazaba innocent. Je crois que na côté wana fonction ezalaka pe na ndenge nango. C'est-à-dire que mais ozobosa na koko yebisa ba nani misenga misenga oyebi misenga misenga oyebi ete charge à protocole ye aza mokonzi na kati ya NTPC charge protocole soki bafeti matanga banini ezali okomona ye aza membre ya nini peut-être ke bon tolingaka te bato basala neti kifa po biso mpe tolingaka ozomona neti soki ozanaka mwa fi grade soki grade soki nini ifo ya wana oleka pamba bamona nani mais soki tovandi ou bien soki tozo préparer wana okomona nani aza wana elombi aza wana bodo aza wana ngalufara aza wana poudre de chasse baza wana tout mais sikoyo mpona visibilité ya makambo bozomona visibilité ya makambo oya koya na radio na ba télévision ou bien oya koya na esika ya matanga oya koloba kutu lero na kutu président abungi c'est le secrétaire général mutunde akozwa makambo wana biso tozongi sima yende kosala biso rapport mais tango tozobongisa ngo il faut pas croire que tango boza boye bien ani tout ça aluye secrétaire général autine soki na kingasani ayoki soki wapi kuna nini yango eza kuna avandi api aye komata kuna non nous préparons ça to yebi que ekozala boye bino boza na idée nini allez secrétaire OK comme c'est comme ça que nous travaillons c'est que ba poste ezali visibilité est très facile mais Moussou rien alors maintenant le président c'est normal que
soki tovandi toza biso nyonso tu bomonaka bango mpe ntango tovandaka na bango wana omona tel aza wana. Mais maintenant quand il est temps ya kosala discours, c'est moi qui représente bango. Donc ntango nakende wana bakomona neti kaka mais ye kaka azomona ngaka nazomona na wana me bamosusu tala bango wana kuna bayebi yango ke oyo wana discours ntango ezosalema wana botala kaka soki nasali ata discours papa botala kaka même omona kaka enveloppe soki farde wana nazolekisa ngo na soki bomoni ke eloko moko ya kobakisa ubi bomoni mo wana mpe eza trop fort osala yango tout ça papa ngonga moko basi bazongisilaki nga bon le président Masumu tout se communique qui. Le problème c'est que presque bato yango baza discipliné. C'est-à-dire que baza na esprit commis la kisate pour bamona kengai tout ça. Pour bamsu bazali en tout cas bomona kutu même kutu aza kutu atape aza na responsabilité te boza isika mais akoke no suba même saf ce qui 100 fois pour ka bamona ke yepe azalaki wana discipline personnelle ezate pour yemo kazo se demander mikolo yo na YouTube film moko ezo leka ezo cartonné na Belgique so wapi kuna mikolo donc yo pe au film sikoyo alors sans doute pe wapi alors maintenant tant ko yaba place bo fandi maintenant yo moko mutu kaka ezo travailler est-ce que bazo yeba ke ngai loko na zaboye mikolo na poto ezali ngai alors ko suba même 10 fois pas et puis parce que ce n'est pas dit que ce qu'on pose question que vous avez été. Mutumsu a vendu au contraire que tu peux faire linga que tu peux à maîtriser ba makambo. Mais au moins na batwana ne wana. Pa sikoyo pona venir yo ko awa ko tu vas répondre. Oh, parce que pas poser des questions aussi ba résoudre. Cela veut dire que azana binote yaza mutalo yenge. C'est un peu cela. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Il y a Rosala Nabaninga et que vous allez toujours ensemble. Pour vous yokate, nini, et l'homme qui a la déclaration de la mission Nabino, en tout cas, président Masumu, non, dictateur, ou bien, Azoliambongo, ou bien, en tout cas, tout ça, c'est fort pour que Tokende Nzela Moko. Sinon, combien de fois, na liambongo matanga? Oui, d'accord, président Massou. Donc, si tu bats mingi, on va en dehors, il y a une organisation. Donc, ce qui me dit 10 000, allez, on a des chauffeurs, tiens la voiture, on a ndako, et vandi kuna. Non! Bat bazaka mbongo bat mosusu ngai so bolobi ke nazalaka strict pour na application ndenge tozwa kande ba décision ensemble. Maintenant, application de la mutu na mutu. To lobaki yoko sala boye, pesa compte rendu et voilà. Merci beaucoup. Deuxième question Zali par rapport à l'artiste et comédien balo babazana mbongo te. Ba difficulté bozazana on a mis ça là. Mais si aujourd'hui en tant que leader, il y a association Songolo Pakala, collègue moko topé moi na moko à leséyo. Olé a okene na justice, au cas où na justice ba condamné à quelle prison. Est-ce que vous se sentir à l'aise? N'est-ce pas pour na yandi mosi? Nakozala à l'aise fois 10. C'est-à-dire que il faut faire la différence na moi na muke na mukolo. C'est-à-dire net moi na muke beaucoup ça par exemple pièce moko eleki na TV ozako jouer ndenge si mizeka la zako jouer kaka rôle ba miyibi. Azo matana ba mur. C'est dit que tant que leka moi non tala tato muyibi. Donc azo lo bango inconsciemment pour na ye tout. Donc ngana na ko seka ka ngabi petit moi na nani moi na ngaza munoko yazo kansa makamona sala kuna isa solo. Mais siko tata oboti ozana mwasi na bana micro ye wana pouf. Oh, tala boye. Makambuzo loba, ozana preuve moko te tala. Avant tout ça comme on a kilo yenge to bia mais ndenge malobaka eloko no sezaka na ibandeli pe na suka. C'est pourquoi on a dit muto ya kolanda peut-être qu'il risque de croire que eza ya solo. Donc réputation muto wana ekoki batiango en doute. Alors pour que batu ba mona ngo li sécurité maintenant e comme ndenge wana
N'est dans le bin abino ko so ba avocat ba nini ko kenena ba tribunal tout ça c'est de l'argent mais il faut discipliner et d'ailleurs que tu peux remarquer yango bon qui nous soit nabino ba garçon moko boye bon na éviter ce qui comme le yenge peut-être ya boke ou bien ya fumé moko benda ki ou quoi mais beaucoup mona ke oyo bako oh finga ani oh Marie José d'ailleurs azamu yibi tout ça beaucoup mona ngol souté parce que maintenant l'ordre ndé ezongi ce que ça muta désordre yango on a dit batu bako continuer bako ça la groupe na bango mubimba na makala kuna OK po nini oh l'association de nini ya ba nini ya makala bazana spectacle na kati ya nini nous voulons quand même liberté za la main dignité ya mutu ya batu il faut tenir compte nango to tikande loyenge donc magamba tribunal ils ont continué na lobby na bino que dans une semaine boyoka kamoko bakata donc bo keno sala ba émission kuna na makala kuna oui Nana Sangara j'ai dit qui réponse hein il y a des choses là qui on a fait par rapport à évolution il y a théâtre le monde est qui na étape moko pour que dans l'autre procédure moko est qui que non ndenge film nigérien et tongo maki donc les artistes comme Dieu sur dans ça le ministre de la culture il y a culture et art à l'époque on a pour sanga la bio surtout pour ça les locaux et pour ça bien pour dominer film nigérien et du coup que yo ka biso là OK donc il y a monde des avis question dans la discussion et tant que président il y a association ya monene oyo ezo dirigé par comédien est-ce que vous pensez qu'on continue la procédure en haut parce que l'autre ozomona novela seye lisusu edomine film nigérien bana mingi ozoloba bapara mingi babi ke bana bango kobeba par rapport ya novelas or théâtre na biso ezalaki eloko oso tofandi toyoki mpenza groupe salo ebandi tofandi na mabele biso tozokola tozolanda procédure nini oyo bozopense ke botombola lisusu culture na biso parce que na misiki na biso deja ezokende biso na kati ya théâtre bozoraisonne kosala eloko moko oyo bokosalaka edomine bafilme wana edomine basérie wana pour que permettre tozwa elan ndenge biso toza kokola na kati ya théâtre koyeba donc yango nde ezalaki préoccupation nanga mpona koyeba ndenge théâtre na biso. Merci. Qualité à Kanda Malobomboka yo. Merci beaucoup Papa Junior. Merci na bandeko nyonso ya Apelco. Merci na président Papa Nabiso Masumu. Ngana bengaka ye patriarche, c'est-à-dire ba papa Nabiso tango bazoloba. Nazaka wana penza na fongoli lito ina yoka parce que toyeba penenge nini ya komema histoire oyo esika musala ngwe bandi pe esika ezokendele. Na kozanga liloba te pona Apelco yambo ete comme Apelco na bande kozala mingi na Papa Junior Moyowaba asunganga pe mingi na ba conseil asunganga pe mingi na carrière artistique nde tongo moko etani aye kozwa vision ya ko sala association ya presse parce que amona ki pe na part na ye presse ezala ki un peu de gauche à droite to sangana to zala lokola eloko moko lolenge pe biso to sadera na ANTPC parce que ko sadera na ANTPC ezesika ya ba responsable ezesika ya ba parents surtout na makambo ebele papa uti koloba awa ndenge makambo ebele toyokela yango na musika c'est mieux oyokela yango na pembeni oyeba ba difficulté ya musala yango oyeba souffrance ya musala yango. Papa Junior ndenge aza boye tant que président ya Apelco yepe azo vivre même makambo oyo ba papa Masumu ba évita pour makambo ebotaka ba problème esala boye zongisa boye. Mais Papa Junior andima ko supporter moko na moko oyo aza journaliste oyo aza cameraman kozala na biso awa na kati ya Apelco. Vraiment bandeko naza na mingi ya koloba te ngai na pesi bino lisusu merci Apelco ndenge bo soutenaki ngai moment nyonso nazalaki na kasho. Merci na ANTPC ndenge balalaki pongi te longo na secrétaire oxygène pona ko soutenir ngai penza nazalaka mingi esika na vandi natalaka pe mingi presse soki na moni presse eza na problème na monaka problème wana lokola ezwi ngai tango na uti kozwa problème awa ni membre moko ya famille nanga oyo atelemaki omonaka bato batelemaki ezaka na ngambu ya ANTPC na ngambu ya Apelco pona koluka ko sauver artiste na bango mwana mboka lite ya kanda. Par exemple nyonso onga na koko pesa déjà mpaka déjà sa uti ko pesa yango
patriarche déjà outil déjà ko pesa yango par rapport à ba question bino botuni tant bino boné ko tuna ba question ngape na mona ka lokwa ngape na zo tuna ye boka sa tant bino boné ko tuna ba question papa zo loba ngana zo beta kara et sungi ngai po artiste nyo soka tombwami akoma na ba vision belé na mutu na yeba ete vision oyo papa masumu alobela kango boye vision oyo tango ekomaki na charge ne papa alobela kango boye po epesa nga mayele na yeba ndenge nini ya komema art na nga na se na mokili tika ya wenzambe tata apambola apelko amema bino lisusu musika na 3 ans oyo eza facilité une semaine peut au monde ya bolingo bato bakabwana 2 semaines 1 mois bakabwani mais papa Junior Moyowa ba animi komema likambu oyo tina suka lelo ekoksi 3 ans vraiment tout ça esengo makasi nzambe tata ya likolo apambola bino. Merci beaucoup Tobeteli Ndeko. Je crois que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Tozong sa micro na biso awa président Masumu ANTPC ezo préparé atelier de renforcement des capacités à artistes et comédiens. Nakati ya atelier baté moi spécialité moko partie judiciaire. Dans babenga conseiller juridique tokomela mo eloko mali pona kolaksake la confraternité nous oblige. Et comme dit-on que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Donc, Nzambalola, apambola biso. Merci. Mais Songi action. Ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo oyo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Hey, yo,